Ouais, ndeka ozomona en plein thème quoi. Donc recette cette fois-ci, il faut ça la maille bien pour par rapport au rendement et premier jour. Oh déjà tout moni. Donc les ara juste moi tasse moko quoi. Donc na oloba boy. Les ara le roi tasse moko ndeka to utiliser. Mais tasse ango donc ndeka yo mo ozomona. Donc le botte noir. Nous avons en plein travail. Comme Constant Moukier na sali, pour ça la joue et alinini. Déjà, bakisa bash. Faut bakisa na au moins 4 personnes. Pas travailler comme un journalier. Pour nani. Pour misala eza munene. To elana ngonga tala moi o tozali. Bientôt la bambula et bobana. Soki groupe ya ba travailleurs pour baza so ba bien travailler kaka. Atanga pe na tie quoi. To ko kokoma te. Nde tozomona la recette à biloko ebimi ebele. Donc osenga mpe fo mwa rapidité ezala. Rapidité wana yango mpe kofacilité même yo mpe oencaisse recette ya malamu na mosala oyo esalamaki. Donc soki totie rapidité te tokobebisa biloko mosusu. Donc ezosenga kobakisa bato bakisa bache obakisi na bachasse epermettre basala de libulu mpo motalaka mpe bazobakisa mitalaka mpe oyo eza susu importe eza lumière na ferme lumière eza te donc eza urgent mwinda ya panneau solaire mpo ede lumière awa mpo misala mosusu ekóma na nalala butu yaya nalotika bakata ya ndoto yaya balandinga na mapata ya bozali ndoto nakepa ya papa dialungana natuni papa alobi yali pouvoir nasala nini yaya okende nalelela nani yaya obunga natuna bato yaya akende soki ozalaki nde même le mien ce n'est pas possible. Entretenu David Monson, le jeune Ivoirien. balobaki bena masoba kolobaka mpona ngai lokuta eyaka na sincere kasi verite eyaka na escalier